eloko nini nde exactement ezoboma football na biso? Pourquoi football na biso ezokende liboso te? Est-ce qu'il y a problème ya manque ya connaissance en général ya football? Est-ce qu'il y a problème ya manque ya installation sportive? Problème politique, économique ou social? Est-ce qu'il y a problème ya manque ya professionnalisme, vision et planification? Mais sincèrement, biloko oyo nyonso ça fait partie ya problème oyo ezostopper football na biso ekende liboso. Mais j'ai eu le temps ya kosala lisusu ba recherche mosusu mpona comprendre est-ce que ça na problème mosusu au-delà ya ba problème oyo nauti ko énuméré awa. Et sincèrement, réponse na ngai eza il y a une chose oyo moi je considère aujourd'hui comme problème na biso ya munene oyo ezostopper football na biso ekende liboso. Problème yango eza nini? Problème yango yango. Le football congolais eza football moko circonstanciel. Nayebi te si eza terme moko eza correct oyo moto akoki koemploye. Un football circonstanciel. C'est-à-dire biso to travaillera par rapport à un moment. Coupe du monde ebandi, biso nyonso football football football. Après Coupe du monde, makambo nyonso elali. Yango na bengi yango football circonstanciel. Eza football moko ya ba moment. Et méthode oyo, to approche oyo, eza approche oyo ebomi football na biso, pe ekoki komema football na biso liboso ata mokiete. Pour ce que approche na biso oyo, et que ba français, ba anglais, ba italien, ba allemand, ba belge, baza ko utiliser yango ndelelo Bundesliga ezalaka te, Madrid ekufa, Barça ekufa, Première Ligue etikala ko exister te. Équipe nationale à France, peut-être elinga ezala penza te, elinga ezalaka juste combo. Eza méthode amabe. Football eza eloko moko oyo ezalaka continuel sans stop. Boki ko banda ko fonctionner te na ba moment. Neti Coupe du monde eza football eye, après Coupe du monde bobosani. Coupe d'Afrique eye football ezongi, après Coupe d'Afrique makambo elali. Pourquoi football na biso eza football moko circonstanciel? Moi je pense que l'une des raisons eza nanu na Congo batu ba comprendre tina ya football te. Nanu ba comprendre ba importance, impact et ba bénéfice nini oyo football eoki kopesa na mboka. Et là je ne parle pas kaka na ba politiciens, non, na biso nyonso na batu o ba travailler na football, ba ebi football te. Les gens travaillent kaka bon poto travailler. Mais koyeba football na mozindo nango, en tout cas batebele ba ebi yango te. La seule organisation où ils a bien structuré na Congo, na monde de football na biso, c'est la FECOFA. Et FECOFA, ils a peut-être na 20 ou je vais dire 20 ou 30 personnes au ba travaillaka du matin au soir. Le reste, il y a ba organisation nyon sur football na Congo, ba travaillaka ceux qui match eza. Donc on a batu ba ye, moi basali o bakio sala après match c'est fini batu ba limwe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ezo sunga biso te et eza méthode ya mabe, eza approche ya mabe, les gens doivent changer. Que ce soit na Mazembe, que ce soit na Vita, que ce soit même na Fekofa, il y a aucune organisation na Congo ya football o bakio bisa OK. Na organisation 100 personnes va travailler à place. Il n'y en a pas. Ou 50 ou 60 personnes bazate. Aux organisation monene neti club neti Mazembe, club neti Vita. Boza tam tous na 20, 10 personnes au ba travailler wana. Et puis bozo zela que non club wana ezala monene. Et ça ce sont des aventures. Arsenal, habité tous en Angleterre. Moi je vous donne juste l'exemple Arsenal. Hein. Arsenal au moins bato ba travailler na Arsenal baza plus de 870 personnes au ba travailler na Arsenal. Football est tambolara na nombre bateau. Il y a trois choses où ils ont tamboussara football. Ils ont effectif, ils ont connaissance et puis ils ont temps. Ce sangisi biloko misa tout. Yango nde kopesa yo, résultat bien, ba coupe bien et puis beaucoup de sambongo. Because en organisation munene te neti Vita, neti Mazembe. Mais vous attendez sous 10-15 personnes au ba travailler à place wana. Et puis bozo c'est là que no ba club o examiner ou voir même la FECOFA. Vous attendez sous 30 personnes pour une grande organisation et FECOFA et puis vous osez là bas résultat il y a minene tout FECOFA et comment na même niveau
neti tam mosusu fédération ya France tozala na même niveau peut-être tam mosusu ata même na fédération ya Maroc. Mais là tozosala baaventure, il faut tozala sérieux, il faut tobima na place oyo toza. Etanga nazoloba likambo oyo ya football moko circonstanciel eza kaka na nani na kinte. Moi je dis au moins 80% ou même plus de 80% ya bato oyo batravaillaka na football ya Congo en général, que ce soit na Congo pe na Libanda, travaillera temps plein te. Football ezaka eloko na bango ya mibale to ya misato. Donc responsabilité na bango na liboso za bazana misala na bango. Après ba misala na bango de bakyo kutana tam sus moi jeudi moi mukolo moko boy bakutani bakangani tam sus 4 heures du temps 5 heures du temps basali eloko moko. Là je parle ya bato ba média biso nyonso bato tosala ba contenu. Et beaucoup de temps sus moi jeudi moi vendredi bosali contenu moko. Après eza façon ya aider football te, eza façon ya développer football te. Zwa na bamboka oyo toza bato nyonso basala, que ce soit dans le contenu, bato nyonso baza na média oyo ezo développer ba football na bamboka oyo batravaillaka à temps plein. Le football congolais eza na posa ya bato nyonso batravailler à temps plein. Eza te que non lelo travail opesi moi 10 minutes, opesi moi 4 heures de temps après au limwe et aussi mbate. Le tour au travail du lundi au vendredi, penza ozo pesa, oyo ki opesa. Que ce soit 6 heures du temps, 8 heures du temps, na yo opesi en na football. Surtout comme il travaille na méthode oyo, na approche oyo, biloko belé ko changer. Mais ce qui te garder la approche na biso oyo, football les eloko moko circonstanciel, boto la Coupe d'Afrique, toto la ba qualification na biso ndenge zo ya Coupe d'Afrique awa pour football les onga. Même après 1000 ans, tu as une situation où peut-être dans une situation où la pire que ça. Pour après Coupe du Monde, moi je m'y nazaro zela qui bilo comme au salema pour namona quand même que makamoko mo kende liboso, mais je perds na komo banga na komo lobake non nazaki na ba émotion nazaki na ba sentiment moko. J'ai dit que non le football congolais zongeli place nango, mais avoir ndenge makambo eza sincèrement peut-être za ba émotion de tinda kingaye. Mais je perds il y a direction ya football ndenge ezokende te ndenga nazo souhaiter to ndenge na yebi keno na bamboka mususu et fonctionnaka yango na je nazo répéter eloko zo keno Arsenal et fonctionnaka net vite, mais Arsenal egolimo déjà na niveau effectif na niveau bato ba travaillera wana soko zuitam ata. Prenons l'exemple aussi 100 personnes vraiment au bazo travailler à temps plein à vite. Le club va changer. Et vous allez vite à auto éviter. Au 100 personnes à Mazembe au bazo travailler à temps plein. Que non abimare pas nae ayi ake na Mazembe tongo tipo quoi azo travailler. Marambo changer. Que ça soit aussi na Fekofa. Il faut effectif et bata. Il faut batuba nombre et bakisama na ba organisation na biso nyonso. Batu o ba ko travailler na ba organisation na biso ezalate ke non azana na musala na moko boye. Il faut na silisa musala na po aya ko travailler na football. Eko simbate. Football eza eza musala makasi. Compétition eza belé, créativité il faut eza le belé, énergie il faut repé sango na nani na musala ozo sala. Les gens pensent que non, football, les à 90 minutes. Non, écoute, 90 minutes, ils ont moi extrait à football parce que avant, pendant et après 90 minutes, football les ont continué. Football les a 90 minutes. Il y a un football circonstanciel. Vous avez match, vous avez Coupe du Monde, après vous avez après, vous avez non, n'est un moment où après Coupe du Monde. C'est là où vous avez banani nde bayebi musala na bayebi bato o bayebi musala te parce que héros yo eloko za lisusu te. Coupe du monde esili ndenge nini boko couvrir vide oyo. C'est là où le tête commence à fonctionner. Maintenant ndimite que association anglaise ce qui zaki na effectif na nombre oyo ezalaka na Fekofa na moment oyo eza liwa tobima na place oyo ya kozala football moko circonstanciel to koma siko football moko constant. Match ezala te tozawana le travail ezo continuer. Et comme je l'ai dit, nazolo belara ba club te, nazolo belara Fekofa te, nazolo bela gouvernement na biso te, mais nazolo bela biso nyonso dans l'ensemble. Mutu nyonso o a travailler na football à Congo. En tout cas, si vous en avez ça que no football na biso qui est liboso parce que biso bato tozala liboso ba caméra ba média, musana biso ya makasi
mingi ezalaka tolinga ko critiquer mingi, mais biso nyonso toza na boîte wana moko, biso nyonso toza awa pona ko faire avancer football congolais. C'est facile à critiquer Meshak, c'est facile à critiquer Chancel, c'est facile. Biso nyonso tozo travailler un objectif moko ko faire avancer football congolais. Est-ce que ça sert que non oyo pesaka est suffisant pour développer football congolais? Oh, je ne pense pas. Est-ce que ça sert que non yo travail ka ndenge sengeli au travail pour le football congolais? Je ne pense pas. Alors c'est le moment de changer. Pour tout ça on a deux options. C'est soit de développer football na biso, c'est soit de bomi ango et puis de continuer à na rythme oyo. Merci, à la prochaine. Bye.